Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que Binonia se pose bien, biso bien, Nzambe, Azobatela. Voilà la famille, assaisonnement est disponible, Topostaka partout. Voilà, awa, toujours préparé, Koli Nabiso, destination Congo, Kinshasa. Dès la loba qui Topostaka partout, où les a Koli, ya client Nabiso, ou déjà à Salaka, commande na assaisonnement Nabiso, ya Blessing Flavor, Azana pays moko awa, ya Europe, mais Azana Msalamoko, Oyo, ezo salama na Congo kuna azaki na besoin musala na e salama na assaisonnement na biso ya Blessing Flavor. C'est pour cela asala qui commande na e et puis a fouti ba frais na e nyonso pona kobongisela ye koli na e ekende kosalela musala. D'abord, merci beaucoup na client na biso nzambe na lola apambola yo ayeba na kobakisa yo ebele et puis musala na yo ekende liboso nzamba chango maboko vraiment epambolama na loba toujours so nzamba pambola bino ngape musala na nga ezo kende liboso parce que toza toujours na besoin ya bato donc nzambe so azo pambola ba poche na bino ezo kaukate biso pe musala ezo kende liboso na ba client na biso nyonso o bosala ba commande ba client ya retour ba client oyo ya sika vraiment nzambe na lola amona bino pe apambola bino comme na loba bandeko topostaka vraiment partout. Awa na obongisa koli nazo classe yango très bien comme toyebi koli so ezo kende surtout so ezo ke destination ya musika o eza pays moko na yo te surtout ba Afrique wana et tout na ba mesure ba carton nyonso et contaka. C'est pour cela toujours classer yango bien pourtant tozwa ba mesure et tout pona e bakisa ba frais. Donc voilà, c'est pour cela et pour na passer bandeko nyonso o boza besoin ya kosala commande mino bo hésiter te toza wana numéro eza likolo ya écran ou contacter biso ou soit otiki message pour na passer ba commande na bino website na biso bazo bongisa yango nanu esili te tango ekokoma ekosile ekokoma ready na koya juste pour na koya ko annoncer bino ke website na biso ekomi ready mais pour le moment commande eza toujours kaka na numéro au bombozo mona wana likolo ya écran et puis ba surprise ezebele à chaque fois eloko moko eye na koya pour na ko annoncer bino. Voilà la famille ko hésiter te contacter biso pour na ko passer ba commande na bino to posaka partout. Donc merci nzambe na lola amona bino pe tokutani namba ya sima. Bye.